DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengwesa ya biso ya koyeba ke boza ebelo boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV bwebi yango DMTV ememela kabino actualité mais aussi ba analyse auto salaka sur ba sujet d'actualité voire même ba faits sociaux pe ba réflexion sur ba réalité ndenge toujours vivre en la République démocratique du Congo. Nos analyses nous les voulons les plus pertinentes et objectives possibles donnant ba opinion nabiso mais bien entendu tu que tu as battu peut-être que tu peux se tromper na makanisi na biso ndenge tu exprimes makango awa lelo to partager na bino moi sujet moké zali pe à caractère social mais économique pe ndenge biso surtout to moni to baisse moko spectaculaire lundi lelo ndenge to lamuki to kuti to ya kokita makasi et si vraiment pas si esengo pe en même temps pas si je vais m'expliquer mais avant to kota na muzindo ya sujet yango bon permettre parce que oui que na chaîne nabino DMTV tomi pesa devoir ya ko rappeler nabino mais ya ko rappeler pe nabiso moko pour l'intérêt ya biso par rapport ya sensibilisation de l'état maladie à coronavirus to komi na plus de 9000 cas confirmés. Nous devons continuer à respecter ba mesures barrières pour tomi batela contre maladie wana boyebi que prévention yango ezali meilleure solution pour na kobundisa maladie wana tolobi yango to lamuki lundi ya lelo to kuti to ya kokita de manière sensible to ezalaki na $1 pour 2000 francs 2020 francs 2040 francs 2030 francs na bisika mususu to moni to lelo kokita na 1500 francs to mituni en tout cas est-ce que to yango ekiti na raison nini po ekita pe makasi boye na raison nini to s'expliquer penza yango te mais to ebi que dernièrement wa chef de l'état a pesaki en tout cas injonction na premier ministre pena ba ministre sectoriel notamment ministre des finances pour que bakoka ko mettre tout en œuvre pour que to wana koka kokita poto modèle pe koma ki komata ezalaki vraiment malam ngite to landa ki pe na banque centrale ba accusaki notamment ba opérateur ya téléphonie cellulaire que bango pe lisusu ba laki ko contribuer na komatisa to ebi penza ba détail était ce qui à quel niveau bango bazali ko contribuer na komatisa to wana mais c'était en tout cas ba accusation moko assez grave mais dans tout ça bobi tango to mataka e bomaka population tango to kitaka pe bomaka nango le sous population makasi bobi pourquoi parce que pouvoir d'achat à population et kitaka le sous makasi parce que baisse yato ezalaka suivi na baisse ya ba prix sur le marché té mais par contre hausse yato et matisaka ba prix ya biloko donc baisse et kitisaka té et ça c'est très difficile ngi koloba ke manque ya contrôle moko ezali na chef ya ba kondina biso na chef ya bato bazo diriger biso o ezali ko sala que finalement la plus grande victime na makambo nyo surtout ezali toujours kaka population. Alors na lisolango nde tozolanda toyoki Prince Penge ko pesa ba raison oyo ekoiko expliquer o biso to constater lelo baisse ya dollar lelo na ngi toyoka ena nous bien sûr aza cadre moko ya lamuka toyoka ndenga lobi analyse ndenga sali na sima biso pe to analyser ba propos na est-ce que ezali kaka po azali muto opposition nde lobi bongo to que par makambo lobi ezali pe pertinent et kazali na raison koloba pe bongo. Alors to landa ensuite tozonga mais avant je vous rappelle que vous avez la chaîne nabino DMTV soki yom tozana na abonner s'il vous plaît s'abonner na chaîne na yo awa et dès que vous s'abonner au mona cloche moko notification au bima côté tango cliquer ka awa ne ko permettre yo rataka li susute ba analyse to ba vidéo to rotia awa pona yo suivons ce court extrait avec Prince Penge bongo tozo zonga awa pour que to poursuivre analyse na biso pe to conclure yango. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est exactement comme l'équipe motuée awa. Lundi. Contrairement à la spéculation que le Kouta ou ma message section de la FCC cache, il y a banque centrale.
taux officiel ya banque centrale sikoyo so okei meme na internet okei na banini na telefone okomona taux ezali $1 ezali 1990 francs. $1 1990 francs. Donc so olingi kochange mbongo na nini na kati ya telefone na yo eza na $1 1990 francs. Libanda taux ya solo eza na $1 2000 francs. Bango loko basali eza nini? Tout d'abord, il faut que ce soit congolais. Pour la $1 il m'attaque. Je comprends ce que s'il vous plaît. Une minute, non? Justement. Une minute, non? On a débordé. Ok. $1, pour $1 il m'attaque. Tant que Félix alia qui mbongo babengi réserve d'échange. Na makamba 100 jours na yango $1 il m'attaque. Or, réserve d'échange de Tino Sikawa, bazongisi à côté. Donc, injecteur à 25 millions pour la 2 jours. L'autre, on a mardi, beaucoup de choses, comme si c'était 2040. Il faut qu'on ait de l'eau. Tino Sikawa, Vital Kamere, Aza toujours directeur à cabinet Félix. Et à Bako Foot, elle même est condamné à 20 ans de prison. Merci, les copains. Merci. Avec le même salaire. À concert, on 17 000 $. Pas de vie, train de vie, il y a une institution. Merci. Parce qu'on fout à la caméra, on va à la prison déjà, mais on fout à toujours un bon à l'État. Moutagi bon à l'État. Merci. Mais l'État continue à fout à l'État. Voilà, donc Toti Kolandawana Prince Penge Ndenga Lobby. Donc selon analyse nanga ndenge nazo sala ya ba propos ya Prince Penge, donc tolo ba ke baisse ya dollar automoni na ba cité ya ba 1500 francs ezali nango en fait elilingi ya pamba parce que Prince Penge Lobby to au banque centrale à Bimisi et même au opérateur de téléphonie mobile à travers Orange Money, M-Pesa, PRTL Money, to au bazali ko appliqué zali il y a plus de 1900 donc en dessous de 2000 c'est vrai mais zali il y a plus de 1900 et donc rien n'explique que to et Coca-Cola kita na niveau yotomoni kiti wana donc zali nango et lilingi ya pambe zali éphémère pe a pesibiso secret lobby que to ndenge kiti wana c'est parce que ba ki ba injecté 25 millions pour que franc congolais comme aneti moi rare dollar et comme belé na marché ça là que finalement franc congolais soit du poil de la bête parce que jeu ango ya to ezalaka toujours wana kaka ebunda kaka na likambo ya offre hein, na demande ya franc congolais to ya dollar donc o ya kozala belé na marché et ça li ki yenda ko perdre valeur donc ce dollar a comme belé na marché dollar a perdre valeur pour ça sur ya ko lukatene timikolo dollar a comme ki mama na pasi yangwana pour la kozwa il fallait kaka ekoka komata. Alors à partir du moment où nous sommes dollar cher par rapport à nous teka ngotango sombi dollar cher wana na côté capé et komata pe ngonde ils a vraiment ko bouger tôt mais une chose est vraie ce qui réellement ba injecté qui 25 millions et c'est que chute auto constaté à dollar effectivement ils ont kaka éphémère parce que vendi sur ba base moko solidité mais dans tout ça est-ce que problématique et économie na biso pe social na biso ezali kaka likambo ya to ya dollar to ezali que lorsque il y a fluctuation il y a to ekiti to sentir yango pe pa opérateur économique ko sentir yango lingelo baké isengeli que stabilité et vanda pe na to yango parce que imaginez vous dans la boutique na yo to za na dépôt na ya masanga au sombi babiloko au sombi yango en franc congolais bien évidemment dollar au bongolais en franc congolais au sombi yango tant dollar ekiti yo landi po kiti si mais ce dollar est mati oui que parfois mataka na journée moko et mati pena de manière spectaculaire pe mais la minute wana yo oza sikona ba mbongo o tekaki déjà na prix assez ndenge dollar ekitaki mais tu es perdant au perdre totalement capital na yo directement commis amoindri likambo ya tokomata raison oyo Prince Penga pesi je pense que zali raison moko pe valable mingelo bamaki to landi procès à 100 jours to yoki ndenge na cadre ya ba maison préfabriquée oyo zalaki urgenté par rapport ya mboka ya ba besoin mboka mobimba ba kei ko toucher na ba réserve ya mboka ba réserve ngona no zaki na no mukie to zaki na ba réserve mona mukie autour soki ya ba 300 millions ba ke ko toucher ti na kati ya ba réserve wana et c'est ça qui a créé toute cette crise auto constatée mikolo yo avec hausse ya dollar notamment et ba réserve wana pe ndenge Prince Penga Lobby ba zongisaki yango kakate nde yango ne sali ke meme na biso mo bulu yeke auto vivre oyo en tout cas mboka oyo mutu pasi na niveau moko ya ko sakanate donc dollar ekiti na babalabala tozomona to 1500 misusu 1550
mais sur le betika kana ba réseau téléphonique hein, M-Pesa, Orange Money na RTL au monde que to ezali na 1900. Donc finalement on se joue de qui? Donc batum susu balobi Fachi Béton basepeli misusu balobi elilingi ya pamba. Finalement peuple a se retrouvé côté nini. Donc voilà un peu mboka na biso ndeni ezotambola. Entre temps ministre économie na baraté. Donc depuis pe abela ki na corona nzamba sali ngolu abiki tozomona na action moko pa malonga zo salate dollar ekiti mais biloko et garder kaka ba prix nango wana. Pourquoi hein? Esengeli rigueur ezala makasi lelo yo lipa kanga journée ezalaki na 200 francs comme na 300 francs. Il faut mon appel niveau ko kondisa. Il faut mon on dirait lipe beli. Vraiment toza mboka ndenge nini. Oyo un opérateur économique peut venir jongler faire tout ce qu'il veut na ndenge na. Comment na que banque centrale ya mboka qui ne ko accuser ba opérateur à téléphonie mobile que bangonde bazo jouer sur monter ya to. Vous imaginez toza mboka nini. Vraiment République démocratique du Congo ka bloka boende salamaka. Neti kaka toza na République à Gondwana. Vraiment eza matro. Nanto comité vraiment ezaka pasi to continuer ka kokemba boye matro na mboka oyo. Alors l'histoire na biso to komi na sukape soki bo sepeli moi analyse to réflexion tout ça en tout cas botiki la biso like et puis bo commenter pe hein commentaire ça va toujours pe bien mais surtout bo s'abonner na chaîne na bino DMTV cloche ya notification ko apparaître une fois ko s'abonner ou cliquer pe wane ko permettre na yo rataka le souté ba vidéo auto mettre en ligne. Coronavirus ezali bande ko tomi batela en respectant les mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleur atout hein, pour te lutter efficacement contre maladie oyo. Merci mingi na bino bo accorda ki biso ta na bino to kota na banda ku na bino pour que tu échanger sur sujet na etali baisse ya to hein. Ya dollar auto constater les lo mingi bagangi Fachi Béton misu bagangi Fachi lilingi ya pamba. Donc total kaka ndeni makambango ekende. Nous espérons que to yango kita réellement mais et kita de manière artificielle tes à la paix suivi par ba baisse ya ba prix il y a bien de première nécessité surtout sur ba marché na biso. Tokutani prochainement. DMTV vous dit au revoir.